Nzambe mokeli apambola bino banso na kombo se moko oyo eza likolo ba kombo nyonso Yesu Kristo. Nazali kotondo tata Nzambe botondi pona libakuli ya pesi ngai lelo po ete nakoka kosolola na bino mai matali liloba lia ye. Liloba oyo ye Nzambe atiango likolo ya kombo na ye. Ezali wa bino ndeko Tito Ngbanda. Boye bolamu na émission Que dit la parole de Dieu? Liloba lia Nzambe elobi nini? Na mokili oyo tozali banzambe bazali mibale. Tozali na Nzambe mokili. Nzambe wakela likolo na se na biloko biso. Tata ya Yesu Kristo. Tozali pe na Nzambe oyo ya se. Tobengi ye to abengami Zabulu. Satana. Banzambe mibale oyo bazali na ba nguya na bango. Nzambe mokili ya likolo na se na biloko biso tata Yesu Kristu azali na nguya na ye. Nzambe oyo ase Zabulu azali pe na nguya na ye. Donc na mokili oyo tozali na banzambe mibale pe na banguya ya elimu pe mibale. Soki yo lingo ozala na succès, ozala na bolongi na nyonso, esengeli osapuye na moko ya banguya mibale oyo. Soit otingami osaleli nguya ya Nzambe ya solo to nguya ya Nzambe ya se. Bomengo ya mokili, bozwi ya batwa na mokili ezali basé likolo ya banguya mibale oyo ya elimu. Soko yo omoni moto oyo aza na bozwi mingi, oyo tobengaka na lopoto richesse, aza na bozwi ebele, kolula mayeye aza nango te. Devoir na yo ezali ete oluka oyeba bomengo oyo, bozwi oyo ya moto moye ezali basé sur quelle puissance, ezali basé na nguya nini. Osengeli oluka oyeba nde moto moye azwi bozwi oyo to bomengo boye azwi yango lolenge nini. Est-ce que bomengo bona bouti epa Nzambe nini? Esengeli oluka oyeba euti epa Nzambe ya solo to Nzambe ya se. Tango yo oyebi yango, motema na ekotinda yo osala eloko osengeli osala eyenge bene na boyebi bwa yo ya liloba lia Nzambe. Okozala na ngonga ya kopona. Parce que oyebi déjà que songolo pakala bozwi bwaye ezali basé soit na nguya ya Nzambe ya solo, loko ezalaki ndakisa ya ba Abraham, ba Isaac, ba Jacob, bazalaki riche, hein? Bazalaki extrêmement riche. Mais bazalaki s'appuyer pa Nzambe ya solo. Na kati ya Biblia pe bao bazalaki riche. Bazali me bozwi ya bango ezalaki bati, ezalaki likolo, ezali euti pa Nzambe ya solo te. Po bato bana bazali osala Nzambe oyo mosusu, Nzambe oyo ya se. Lelo tolingi to yanula na mutu na moi. Ekolo azwaka bokasi bwaye ndenge nini? Ekolo azwaka bokasi bwaye lolenge nini? Toyebi ete Nzambe se moko nde ezali nguya ya ekolo. Bokasi ya ekolo. Nzambe moko ezali nguya to bokasi ya ekolo. Ekolo ezwaka bokasi na ndenge nini? Na bokuse esengeli po ekolo ezwa bokasi, eza na bokasi esengeli azala na Nzambe moko. Na se ya motema mwa biso
tolingi ete nzambe mokili, nzambe ya solo a régné sur biso pe a régné likolo ya ekolo na biso. Na ko répéter yango na motema mwa biso mobimba. Tolingi ete nzambe mokili, nzambe ya solo a régné sur biso pe a régné sur likolo ya ekolo na biso. Pona nini tolingi ete nzambe mokili, nzambe ya solo a régné sur biso pe a régné likolo ya ekolo na biso? Ezali motuna kitoko, hein? Esengeli pe tozwa eyano kitoko. Eyenge bene na liloba lya nzambe. Po ete liloba ya nzambe eza na biyano. Amaye bato basengeli nango. Eyano ezali boy. Ezali simple. Ekolo nyonso oyo elinga nzambe se moko ya solo, elinga ete nzambe se moko e régné sur yango, to peuple wana to ekolo ena ekoma makasi pe ezali respecté. Natina wana so tolingi ete soki tolingi ete nzambe se moko ya solo a régné sur biso pe a régné sur ekolo na biso, esengeli ba vérité oyo echangeaka te ya liloba ya nzambe. Ba vérité oyo ya liloba ya nzambe echangeaka te eteyama na bato basi pe mibali ya ekolo na biso. Donc si nous voulons vraiment que le seul vrai Dieu règne sur nous et sur notre nation, les vérités immuables de la parole de Dieu doivent être enseignées aux hommes et femmes de notre nation. Pona nini tolingi ete ba vérité wana to bosolo oyo echangeaka te ya liloba ya nzambe eteyama na bato mibali to basi ya ekolo na biso? Pona nini? Po ete liloba ya nzambe ezali na ebele ya koloba likolo ya gouvernement, likolo ya bao bazokamba gouvernement. Liloba ya nzambe eza na mingi ya koloba lolenge nini ekolo esengeli fonctionner économiquement, donc na ndenge ya bozwi ya mboka, politiquement ndenge mboka ekoki ekambama politiquement, bosembo ya mboka donc judiciairement, ndenge pe ekolo esengeli etambama na ndenge ya bosoda donc militairement, pe na ba catégorie mingi ya bomoi. Liloba nzambe eza na mingi ya koloba concernant ba aspect yo surtout wana. Soki tolingi penza ya solo que mboka na biso ekoma ekolo ya makasi, ekolo oyo bozwi nango ezomonana na bomoi ya bato bandeko basi pe ya mibali ya mboka, po ete ekolo na biso ezala respecté, esengeli ekolo na biso ezonga na kati ya ezonga na liloba ya nzambe, liloba ya solo, pe na ba principe oyo ya parole oyo ya liloba liye pona ko gérer mboka na ye, pona ko kamba ekolo. Na ote koloba liloba nzambe eza na mas o moto asengoli nango to ekolo esengeli nango pona ko kamba bomoi na ye moto to pona ko kamba ekolo. Liloba ya nzambe ezali quelque chose à laquelle faire confiance. C'est que tu as confiance dans liloba ya nzambe. Liloba nzambe esengeli to utiliser to salela ngo to poto tunga bomoi na biso. Ezali eloko oyo esengeli to tunga ekolo na biso likolo na yango. Esengeli to tia motema na biso mobimba likolo na yango pe molimo mwa biso mobimba na yango. Lelo oyo bato bazokoluka ndenge na ndenge pona
ba transformer bomoi ya ba population na bango. Kasi na koyebisa bino lelo ete liloba lya Nzambe ekosala mosala ya kitoko ya koleka oyo ekokozala compare te na eloko moto akosala na mokili. Donc liloba ya Nzambe ekosala eloko ya kitoko na bobongwani ya bomoi ya ba population na biso koleka mosika eloko e gouvernement ekosala. La parole de Dieu fera un excellent travail dans la transformation de la vie de nos populations, plus que ce qu'un gouvernement peut faire. Nzambe se moko ya solo azali nguya pona bomo ya ekolo oezo se confier na ye. Pe liloba Nzambe sengele koyeba ke liloba lya Nzambe ezali na ba solution nyonso pona bomoi ya moto moko na moko awa ose. Liloba Nzambe eza na ba solution nango. Moto nde sengele aluka ayeba tango yo zana besoin, ozana problème, Nzambe alobi nini? Tina wana émission na biso etolobi liloba lya Nzambe elobi nini? Que dit la parole de Dieu? Dans chaque situation, vous devez vous poser cette question. Liloba Nzambe elobi nini? Ok na liloba Nzambe ozwi yano. Eyenge bene na bozangi bwayo. Ok pa ye Nzambe mokeli o remercier ye po ete asili kokokisa ilakali ya ye. Na à travers tokosala na mutuna mo etotuni wa tokopesa tokosala ba enseignement mine. Enseignement mine tokosala ngo sur base ya deuxième chronique chapitre 17. Dans deuxième chronique chapitre 17 tokomona kuna eloko nini esalaka ete ekolo ezala na bokasi na ezala na nguya. Liloba Nzambe na wuta oloba ke eza na ba solution nyonso eza na biyano nyonso moto asengeli na yango. Liloba Nzambe eza na yango soki tosengeli na ba biyano to solution ba problème na biso liloba Nzambe ezali na biyano. Alors soit okei tokoza yano. Bokasi ya ekolo utaka wapi? Nguya ekolo utaka wapi? Nzambe se moko ezali bokasi ya ekolo. Nzambe wa kela likolo na se na biloko binso. Ye Nzambe wana sala ete parce que Yenzamba a formé moto, a formé, a sali, a formé, puis a créé. Nyon se pon a kembo naï. Puis a sali ete bateau. Ba vana na bisiko yemoko Yenzambe aponaki. Mukano ya Nzambe oya solo. Mukano mwaye ezali ete tango nyonso bana baye bazana bomoi oya ebele na kati ya kimia. Pe na kati ya boboto. Nzambe alingi te ke bana baye bazana bozangi. Me ya alingi te bana baye bazana bozwi. Me bozwi yango pe ya ebele. Wana eza mokano ya Nzambe. Pe bana baye bazana kati ya kimia dans toute la paix. Ba joui na ba bien fait oya ye Nzambe apesi bana baye vi wana ya abondance wana. Ba joui na yango. Etant Nzambe oyo loka azali Nzambe ya bokasi bonso. Mokano mwaye ezali ete bana na ye bazala pe na bokasi. Elongo moko na ekolo na bango pe bikolo bia bango piza pe makasi. Donc so Nzambe loka Nzambe alingi ke bana baye loka yenzi moko Nzambe azali Nzambe ya bokasi. Nature na ye ezali bokasi apesi bana baye nature na ye. Yalingi pe ete bana baye bazala na bokasi bazala fort. Mais alingi pe ete ekolo ya bana baye ezala na bokasi. Ona eza mukano ya Nzambe ya solo. Kasi monguna
ya nzambe pe ya bandimi to bana banzambe ye ya lingi teke bana ya nzambe ba jouir na bilaka ya nzambe ye asalaka ndenge nyonso a détourner bana ya nzambe vers idolâtrie po ete alembisa bango mondimi nyonso oyo atiki nzambe oyo asolo akei kokumisa nzambe mosusu ezali idolâtrie moto nyonso oyo akotia eloko mosusu liboso ya nzambe oyo asolo ezali idolâtrie. Alors tango yo moto oke deja otiki nzambe asolo okomi kokumisa eloko mosusu to moto mosusu okomi déjà faible. C'est ça. Nzambe oyo se moko azali toujours bokasi ya ekolo depuis ebandeli uta ebandela chaque fois que ekolo eyebi ye ekolo na bato ya ekolo wana bayebi ye nzambe ya solo bayebi ye na bosalelaka liloba lia ye nzambe mokeli azali toujours kobeni mboka wana ekolo wana pe azali kopesa bango repos kimia pipai biso. C'est yango nde tokomona à travers récit oyo tokotanga ya roi Josaphat na deuxième livre ya chronique chapitre 17. Okende na 2 chroniques chapitre 17. Tokotanga liboso verset 1. Josaphat mwana wa ye a régné na place na ye. Le banzama le but que Josaphat a se fortifié contre Israël. Il se fortifia contre Israël. Josaphat mwana wa ye awa ezoko yebisa biso ezosala allusion na nani roi Asa. Selon contexte ya chapitre to ya liboso na verset 13. Dans chapitre 16 verset 13. Josaphat yende akitanaki tata na ye Asa. Donc tata na ye Asa tango ya kufi ye Josaphat azwi bokonzi akomi roi. Ye azalaki roi ya mitano. Chiffre mitano, donc le chiffre 5 ezali chiffre ya grâce. Ya grâce ya ngolu. Il était le 5e roi après David. Alors motuna tokoi komituna to bato su bakoi komituna yango. Pona nini roi Josaphat a se fortifié contre Israël. Oh, bazolo ba ke Israël zaki ekolo nzambe adopté. Et yano ezali simple. Sima ya liwa ya roi Salomo. Mboka wana ekabwana ki na mibale. Ekomaki Israël pe Juda. Bokoki kotanga yango po bo vérifier pa na bino moko. Na buku ya 1 roi chapitre 12 verset 1 à 24. Nazo répéter, nazo ngelango 1 roi chapitre 12 verset 1 à 24. Boko kotanga pa na bino moko. Oma ndenge Israël kabwanaki na biteni na ekolomi bale a sima ya liwa ya Salomo. Ekomi Israël pe na Juda. Donc tout en verset 2 il y a 2 chroniques chapitre 17. Yé Josaphat a tiba troupe. Donc ils ont soda. Na ba ville nyon sa makasi ya Juda. Pe na ba garnison ya mboka ya Juda pe na ba ville ya Ephraim. Oh Asa tata na ye abotolaka yango. Donc tomoni awa Josaphat a tiba troupe hein? Na ba ville forte ya nini ya Juda. Pe ba garnison na kati ya mboka ya Juda. Ba ville ya Ephraim oh tata na ye donc Asa tata na ye abotolaka. Ndenge nini ye roi Josaphat a se fortifié. Tomoni awa verset 2 lobi que Josaphat a tiba soda ba troupe. Josaphat esengaki a se fortifié amele nisama contre Israël o ezaki état idolâtre. Israël bazaki
na bakonzi na bango kokumisa bobe banzambe o mosusu batiki nzambe ya solo abimisaki bango na boumbu baza kokumisaka nzambe mosusu. Na Ancien Testament etumba ezalaki physique, bitumba ezalaki moto na moto. Contrairement à biso lelo na Nouveau Testament, depuis le jour à Pentecôte, l'administration de la grâce, na époque na biso etumba ezali contre Monsunina Makilate, mais etumba na biso ezali contre nini? Contre ba milimu mabe, contre les esprits diaboliques. Roi Josaphat, tant a milendi samaki, donc à se fortifier, il y a qui ba action concrète. De mon ati ba troupe kuna, ati ba a organiser ba soda na garnison, voilà. Roi Josaphat a se fortifié pour être bokasi, nguya, yangonde, ezali antidote contre botaou, contre la faiblesse. Faiblesse et benga kamunguna lokola aimant. Ekolo ezali faible, ezana bokasite. Ekolo wana eko benga ba agression, ba ya kunyokola yi. Ndenge nzoto ezali faible. Ezo benga maladie. Toke na Romains chapitre 4, verset 20. Romains 4, verset 20. Ah ouais, ezo c'est la allusion na Abraham. Ye atiaki tembete na elaka ya Nzambe kasi azalaki fortifié na bondimaka na croyance na bopesaka kembo na Nzambe. Abraham a se fortifié na bondimi par la croyance. Alors, et là que c'est bon noter awa que kondima croyance yango ezali seul antidote contre échec. So lingio échoué et c'est dans la bondimi. Bondimi nde eko peso elonga. Et bondimi yaka na boyo kaka liloba li Nzambe. La croyance vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Soki Abraham azali considéré lokola tata ya bandimi, le père de croyants. Et ye Abraham azalaki fortifié, il s'était fortifié. Alors, on dit bokanisaki, on dit bokanisi pour na roi Josaphat pas se fortifier à Salakinim. Le roi Josaphat pas se fortifier à se fortifier d'abord na kati ya liloba ya Nzambe. A milendi samaki liboso na kati ya liloba ya Nzambe. Pote liloba ya Nzambe nde eza kopesa ezo kolendisa moto. Eza ko fortifier moto. Quand on na Hébreu chapitre 11 verset 32 à 34, le Nzambe lobi ke bona koloba nini lisusu. Po tango ekozanga pona loba na loba pona Gédéon, pona Barak, pona Samson, pona Jephthé, pona David, pona Samuel et pe na ba prophète oyo na bondimi na bango balongaki ba royaume basalaki justice bazwaki bilaka bakangaki minoko ya bakosi ba éteindre puissance ya moto babiki na liwa ya épée babiki samaki na bapasi na bango bazalaki na bokasi na bitumba, donc ils furent vaillants à la guerre. Bakimisi ba armée étrangère. Verset 1 lobinini ya Hébreu 11. Or kondima ezali ferme assurance na maye tozona ngo elikia. Ezali démonstration ya maye tozomona te. Yo zomona ngo te, mais aussi on dimi déjà qu'ils aient yo. Voilà. Yo zali na Kinshasa. Otini mbongo na Lubumbashi basomiro ndako. Basali mikanda batindeli yo. Yo moye no ndako tebe. Omoni mikanda ya ndako. Mais ndako na eza nani? Eza ya yo. Ezali titre ya propriété. Croyance ezali ndenge wana. À partir de mukanda wana ndako eza déjà ya yo. C'est ça la croyance. Yango totango na Hébreu 11 verset 6. Sans condiment. Sans condiment. Ezali impossible aux ala et agréable na Nzambe. Pote
po ete oyo azoko s'approcher na nzambe esengeli andima ke nzambe azali pe azali mofuti ya baoyo bazoluka ye. Yo na ngai tokoluka nzambe ndenge nini? Nzambe aza elimu. Po luka nzambe il faut luka liloba lia ye. Voilà. Éphésiens chapitre 3 verset 16. Afin qu'il vous donne, pour être appelé sabino selon richesse na kembo na ye, bozala puissamment fortifié, bolendisama par son esprit dans l'homme intérieur. Pour l'endisama par l'esprit dans l'homme intérieur et sengelo parler en langue abondamment. Pour parler en langue abondamment. Ndeo kolendisama na elimu. Pona nini tolingi ete nzambe mokeli a régné sur biso pe a régné sur ekolo na biso na boteyaka ba vérité immuable ya liloba nzambe na bato amboka na biso bato basi pe mibali ekolo na biso po ete liloba ya nzambe ndenge tolobaki ezali na makambo ebele ya koloba likolo ya lolinga okamba mboka to bato bazokamba mboka maloba to liloba ya nzambe ezana mingi ya koloba likolo ya lolenge ekolo ekoki kozala fonctionner en ndenge ya malamu économiquement, lolenge ya politiquement, ndenge ya koexercer justice donc judiciairement, ndenge ekolo eko fonctionner na ndenge ya basoda donc militairement, et puis na ba domaine ebele ya bomoi, ba aspect ebele ya mokili, ya vie ya moto, ya catégorie ya vie ya moto. Donc, soit tolingi vraiment que ekolo na biso ekoma, tomboka na biso koma ekolo eza makasi, bozwi nango eza ko profiter na bana mboka, pe ezala respecter, esengeli tozonga na liloba ya nzambe, pe na ba principe ya liloba nzambe, po tokamba ekolo na biso. Liloba ya nzambe, ezali eloko oyo esengeli topesa yango confiance. Esengeli totunga bomoi na biso likolo ya liloba ya nzambe. Esengeli totunga mboka na biso likolo ya liloba ya nzambe. Liloba ya nzambe ezali eloko oyo yo na ngai esengeli topesa mitema ya biso mobimba pe topesa molimo mwa biso mobimba na yango. Nayebisaki bino ete liloba ya nzambe ekosala un travail excellent dans la transformation de la vie de nos populations plus que ce qu'un gouvernement peut faire. Donc, liloba ya nzambe ekolingisa peuple bazala transformer bomo na bango ebongwana koleka oyo gouvernement akoki kosala. Parce que gouvernement akoki se comparer na nzambe te. Liloba nzambe eza na makambo ebele oyo ekolingisa moto abongwana. Pona nini roi Josaphat a se fortifier. Josaphat a se fortifier a milindi samaki po ete ayebi ete bokasi yango ne ezali seul antidote contre botao, contre la faiblesse. Nayebisaki bino que faiblesse ezoko benga ezoko attirer monguna lokola ndenge ema esalaka. Ekolo ezali faible ekobenda ba agression bakoya kunyokola ye na mboka na ye. Lolenge moko nzoto ezali faible ebengaka ezoko attirer maladie. Tomonaki ke ezali tozana lolenge mibale ya ko se fortifier na kondima par la croyance na botangaka liloba ya nzambe et na elimu na bopalaka en langue donc na koloba na bakota mususu. Alors avant jour à Pentecôte façon moko ezalaki ya ko se fortifier ezalaki ni koyekola kotanga liloba ya nzambe. Josaphat azalaki fortifié certainement na botangaka liloba nzambe d'abord pe azui mikano pour être à protéger mboka na ye. Donc lelo tokoki ko se fortifier na kondima par la croyance na botangaka liloba ya nzambe pe na elimu en parlant en langue. Na eteni ya mibale na motuna mwa biso tokotala tina nini nzambe mokeli azalaki na roi Josaphat. Nzambe abomoi pe ya solo abenisa bino banso na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo.